Donc cet individu fugitif, il y a Maloukou, il y a Kabessa Foulidou, il y a Langa de merde. Aleke pas na bino bobangaka kotuni ba question na mais vous profitez pas nanga te pour abeta masolo musique ya beta masolo familial te chez moi na yamba ya beta masolo musique mais kasi yango zo mona nazo ko insister na komi ko ba inéligibilité journalistique quand moi je na bino parce que vous avez peur de poser des questions. Non, j'ai peur de personne. Des questions improvisionnement. Attends. Voilà. Aimer l'alias aucun jour même bébé Senzo ngana makambo na télévision. Yo muto ya kanango. Na kito vandi aimer l'alias aloba makambu ya famille na yete. Abeta ka masolo ya musique. Mais pourquoi yo muto ya na émission dossier za close? Yo olingi susu on fait ko récidive na ba question wana. Venzo tant on za close. Parce que bon solo les dames sous mais avant de exciter bon voilà pour te troubler ordre public na respect à question na yo les problèmes les dossiers close mais na mikako décortiquer mouké donc yo yebi abalakaye légalement na mairie balata babaki abotaye bana mibale ya ba mapasa ya basi na ba mibali azwa pe onyo swalingaki ba titre de séjour ya ba 10 ans ba kwazaro vanda banda ko fele c'est bon mais le problème a balé légalement balata babaki to solo la kati ozo comprendre to saka kinzonzité apesaka ba droit familial ya libala te tangu nazo kataka na décortiquer tangu sert à maman Poli maman ya cet individu ya moi na biso tant nous avons basu molimo na enga na zui responsabilité il y a na zui responsabilité en tant que chef de famille nzongo na zwa kamote na zwa kana makasi parce que le pouvoir ça traîner ndenge za traîner mutu to azaye ko banga babokoko banini nga na zui na vandisa tant to comme traiter ba dossier na eko mona bango to moni bango ezaki kutu demande ya papa ya moi si quoi ozomo babi ndeni bino botindela biso ba photo ba limousine ba mairie ba mariage moi na lati donc faut que l'automonité to sola te cela veut dire moi na ngazaka ya bino moko moni place makambo bandaki ba mandatenga na mona bango na moni bango na kenanda ku to sololi individual obi nanga tindela biso lettre to tindi pe lettre famille bazui bazaki respectué balobi bon c'est bon tokoya soki toye to senga ka binde basenga kambonga libala ba makasu ba bi bon tokoya tokosola kaka tokopesa bino mais tokosa na biso fête parce que fête salamaka moi aussi j'étais dans la fête les lolobi bae baboyani voilà tant baboyani individu ye moko abenga lobi mokonzi famille balobi toko pesa susu fokolo wa libate parce que moi si soki ka kobika makambo couple ngano toko yebate siko to sala ndenge nini ko pesa nga ba rendez-vous ebele lelo lobi ba koyate ngana c'est bon na ko benga famille to yebase to sala babi bon maman ne pe azalaki mutu munene aida famille yebise kaka aya kubala bana. Soirée spéciale Saint-Valentin, vendredi 14 février 2025 à partir de 20h. Buffet à volonté et musique live avec le groupe Par rapport à Par rapport. Restaurant chez Franck Poutou, l'entrée seule 25 €, en couple 40 €, 68 rue Émile Zola, 95 870 Beson. Restaurant Franck Poutou, restaurant FM. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel,
discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. Voici le salon de coiffure FM Coiffure à Saint-Denis. FM Coiffure est ouvert 24h/24 du lundi au vendredi. Voir sur Google Maps. FM Coiffure balobi salon ezali si rendez-vous. Salon kutana batebele belete. Salon oyate ke o ambriema awa basala ka midel nyoso. Do midel beno lingi mwasi no bimagitoko. Yo bando bana na mwasi ozolula esuste akomo lekonde akomi tata mwasi na bino ndiye mama leki nzoka mwasi na yo. Sikopo ko magitoko awa. Yo pe mwasi mitiki ndengwano nde oza na guerre. No! Mubali famo na oka gitoko famo na oka bébé. Sikopo ko magitoko. Pozo malokwa mineur. Pozo malokwa tango kepe na première communion ko kula. Awa. Salon bozo mona oyo. Salon FM. Boya ebele se rendez-vous bo comprendre. Donc awa gitoko ba okanga suki, ba osala manzaka, ba osala basil, ba osala modèle nyonso. Oh modèle au monde par yana tango alinga kwe na podium ezao. Donc deux fois te. Awa précisément na Katsa France. Salon oyo boya soro uti partout. Même le 15 février, tango concert a Wera na Grand Arena, batu nyonso ba yo sa suki ne awa. Batu bo uta ba par-ci par-là. Bo su sa mutute. Côté moroza na bezo kutanite tango fandi ba piona te ya romela. Ba piona livre zotanga. Ba pesio bena makamunyoso. Si rendez-vous. Numéro ya ngwane bimi. Adresse ya ngwane bimi. Sankara de Kuta. Ba sala ka batu ndenge nini. Osco! Le number one du fret aérien, fret maritime, Global PM Express, pour l'expédition de... Nini, papa, Nini. Ah, na balobele lo banda kunati. Oh, au monde tango le kaki kuna na au monde tango katisi. Au monde ba maman ko so bele la na bande ko ba kanisa suki. Ne biso pe bata ba agence, ne to ko bele na Château Rouge. Ne na moni na carton, il ngelo bozotina na mboka. Oh, tina na mboka ko. Yango so moye ezali, on peut sanga comme ça na tilo na mboka. Oza na agence. Agence ya ezanini. Menga zo ke na agence pour na tika, biloko nanga, pour na confiance agence. Papa, so na tina ngo comité bloqué nga. Na bloqué na téléphone. Mais on a to bunga nit. Et là on a ça yekoma. Pas to kutana na nzela. Na telema kaka. Yo telema kaka. Na telema kaka. Ah non. Nyoso ya o monanga. Ah boyete, ngana sana mutu na tinaka Global Express et pas ya Patrick Malovengi Baoba assurance libérée. Papa na lesa bana na musalo papa. Na musalo muyibi. Salandi. Papa. Paris 18e arrondissement. Malovengi ye Global Express awa assurance libérée. Papa awa ezande nini? Awa ezali toujours tinda ba colis à avion ou esala ka dejo. Tous appela fret maritime. Ba fret ya avion ya to benga fret aérienne. Et ça la dejo tout tinda na 3 pays Afrique centrale, Congo Brazza, Congo Kinshasa na Luanda. A Congo Kinshasa toza na commune ya Njili, toza pe na commune ya Kalamu. Toza na A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express totindaka ba mituka na nzela ya mai o ezali ya bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Totindaka pe ba carton to s'en charger na douane makamnyo soyo OK récupérer voiture na Kinshasa ndenge ba récupérer a carton. Kina ngola tozali na Palanka, toza na Mabor, toza na Ojaenda. Na Brazzaville totindaka na Point Noir na Brazzaville. Global Express li akomi na Chine, na Turquie, na Afrique du Sud. Ba miro na biso ezana oyo place bat bazwara biloko ekomela. Omoni nini? Osoni maboko pambati. Kasi pona tikango na Global Express. Ah otindi na tindi ko ndako tolo baboye bazo benga nga bazwi déjà vitesse wa
Oh, papa, vous avez pas contact dans votre agence? Vous n'avez pas contact dans 25 Rue Léon, Château-Rouge. Chez Patrick Maloavengi et Ratakate. Global PM Express. Agence ya fret, ya mboka na biso moko. Qui sale. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les pauvres de Gloria Olangi, la méga star de la presse congolaise et américaine, Père de Congo, respect à vous, là vous êtes partout, vous êtes branchés sur Image Pro, cette émission je le dédie à tout le monde, là je vois directement, il y a de Djongonda Imen et mon vieux, mon grand frère chéri, de bons séjours en Côte d'Ivoire, là tu le suis, Yaya, respect à toi mon grand frère chéri, je t'aime beaucoup, pourquoi pas aussi à grand maître, restera maître parmi les maîtres, lui c'est choisi, ma tata, en CS, c'est ange adorable, merci avec Gauthier, mascotte ingénieur de banque, Nambour, Bamame Méline, Matos Pépélé Yambetolo. Pourquoi pas aussi Yaouli Moucheni, les codes mondiales, respect à toi. Agence Zara, Mokon à Château-Rouge, Eric Macadé 31, Victoire A57. Lui, c'est Diesola, mon agence privée, assure. Vous savez, Ardi Paris 20e. Simbela Paris na Maboko. Merci à Papi Kambeli Boss, Blanchard Kabanga. Yalike Makengo, ba voiture et belé, yaya. Ah, Fozala Razarawana. Respect à toi, merci à Saladel, Tenet, Tanzamba, Bilamana, Kobo, Sanakate, passant c'est mouken de langue, jambes, bombé, taillé, moi ça pembe, moi ça mbongo, respect à toi. Une émission spéciale, aujourd'hui la personne que je reçois pour vous en 2025, on va décortiquer plusieurs choses. Batba ko finyendoki. Batba ko traiter assassin. Batba ko traiter des tout. Bamona no oncle aboité. Bamona no mutaboité. Quelle ingratitude. C'est l'ensemble avec vous va décortiquer. Tout le monde va l'ingrabi. Sobo et beau partager. Pour faire plaisir et aigu basket et chango basket et rete batras fire basket. Si grâce à Kazila avec moi, Gloria Olangi reçoit pour vous Didier Nzongo Mokonzangaba. Bonjour, bonsoir, ma petite sœur, Madame Gloria Olangi, la méga star. Dans l'émission, l'invité parle. Dans la chaîne de YouTube, même dans la chaîne de la télévision, Image Prod. Donc, Gloria Olangi, vraiment, je te donne beaucoup de débats. Toi, ça qui dit là, d'abord, en tant que son excellence Didier Nzongo Mokonzianga, les rois de Odi Chilombo, les chefs de famille par force à vie. C'est du béton armé, mais c'est les licenciés dans l'Institut supérieur technique appliqué intitulé ISTA. Mais en télécommunication, dans la faculté d'aviation civile. Donc, toi, ça qui dit là encore, pour m'avoir vraiment invité dès le début de l'année 2025. Donc, je profite de vous souhaiter merveille bonne année 2025. Merveille bonne année 2025 aussi. Dans les PDG Faya Basket avec toute l'équipe de la chaîne de YouTube ou télévision Image Prod TV. Donc, Gloria Olangi, ma question, il y a ma réponse, il y a son excellence Didier Nzongo Mokonzianga, toi, ce qui dit là. Voilà, Didier Nzongo Mokonzianga, Didier Nzongo, son excellence, Yomoro Kaka, ingénieur de l'ISTA aviation. Non, licencié na ISTA, mais na télécommunication, na faculté d'aviation civile. Les locaux comment faculté d'aviation aéronautique. Mais l'époque na biso ezalaki aviation civile bon yo na yebite soko le cas na ISTA bon na ifasi mais de toutes les façons peso que ya kana ISTA n'époque wana peut-être on a qui échoué ou olinga qui au doka parce que tant biso toza na ISTA peut-être tu avais 10 à 12 ans mais le monde est évolué na musala na yo aujourd'hui nous sommes ensemble pour décortiquer toi ça qui dit là. Voilà, Mokonzangaba Didier Nzongo. Pourquoi Mokonzangaba? Non, Mokonzangaba parce que je suis le leader d'Engaba, parce que c'est moi qui a valorisé la commune d'Engaba. Parce que c'est Didier Nzongo. Non, Zalakate parce que c'est moi qui a fait rentrer la commune d'Engaba dans le palmarès, c'est partout dans le monde. Parce que dans l'époque, dans Loba yango, proche, connaissance, miko na biso ya commune d'Engaba, au liboso zalaka zone révolutionnaire. Mais le coma commune Yangaba, tozalaka na ba mauvaises habitudes, y compris moi-même, yakowanga na commune Yangaba. Mais tant on a poto, on a monaki yango, ça sert à rien.
to wanga na kaba komi parce que lelo so totineti mwana Gombe alekine mwana ngabate mwana Litonge mwana ya tel dor de tout ba komi nyoso donc mutalekine bana ngabezate et fait ya ko éviter ba complexe wana yango esenga kina doit charge na responsabilité ya kozwa penda mokumba ya komi na ngaba na ndenge nazwango pe lelo evanda kwa to ça qui dit là voilà ndenge ozwango pe lelo vana ndenge olobi mais mutu mo ebisenga bi bozara mwana ngaba te bozara bana makala zande boka bwana bozana non Glo non mais il faut pas suivre tous les goûts des individus fugitifs Didenzongo mokonza ngaba mutu moko lobaki na ngabi bakola na bino boza bana bango bazaki na ngambo botana na bango na avenue université voilà bango botana boza banzagonal la bango voilà abi bino bozaki na makala bango na ngaba bino makala bango ngaba mais akamwa kana poto ndenge kima makala fo bakedi denzongo mokonza makala koma denzongo mokonza ngaba. Une bonne question. Donc, on a moulaïté. Cela veut dire, Bananga, Baibito, Botami, na commune Angaba, na Kianza numéro 44, en face école catholique Sainte-Adrienne. To Botamiwana, to Vandiwana, Père Azalaki qui investit dans l'immobilier, ça c'est un. Deux Azalaki directeur. Il y a Société nationale d'assurance intitulée SONAS. Naibite Sokyo bien. Soza moi na kin foeba. Azai directeur na SONAS, azaki président. Équipe nationale, équipe Bilima. Oui, équipe Bilima. Azai président Dragon. Donc dans l'époque ils avaient Bilima. Donc mon père il avait beaucoup de moyens à Botibiso na Kianza, na Ngaba, à Botiba Mususu na Barumbu, à Boti Kilki parce que na nombre trop à plus de 60. Non, plus de 60 mais avec plusieurs femmes. Biso na Libota na Biso 10. Mais tant ou père a commis comme ça la attribution tout ça on a bien il y a ma pangu familial donc famille na famille a attribué bango balopangu et quoi attribuer biso le pangu à sombaka na avenue université Manzengele numéro 2 mais na commune Yamakala a pesi biso alobi le pangu nango yanga banaza ko teka oyo ya bino bobongisa bobebisa ya bino boteka te ya bino donc c'est pour cela que beaucoup des individus fugitifs baye bakaka ndenge toyaki kokola muke na komi na makala toza bana makala mais c'est pas dit Glorolang limisa na été commune yo botama au botama la commune s'il vous plaît. Bon, d'accord, Ozobanga pour na ibio zara mwana bumbu ndenge ba collègue na bino ba lobaka. Non, c'est le mbabo. Donc au moins c'est quoi ba complexe. Ozoza neto wanga na bumbu. Bon, moi na c'est le mbao. Da humilié. Non, même pas ça commune. On vient à c'est le mbao et bimsa café moi ya bien na kati ba donc c'est la veut d'accord, c'est la veut. Bon, on go wele la ba kombo, ça va. Bon, ça va, au Botama na Bandal, ça va, c'est bien. Commune qui parle bon, ça va, bon, on a fait cet exemple. Par exemple, ce qu'au Botama qui, par exemple, na commune, il y a Makala. Et fait, il y a Koko, l'année, parents, na mauvais habitudes, il y a côté Kamapangu, ok, Koko, na Lemba. Mais ce qui est obligé à Glorolang. Donc cela veut dire, moi de ma part, je considère que au Botami na komi na Makala, c'est exemple. Mais tu as grandi na komi à Lemba. Donc biso ezali kaka to Botami na Ngaba, tant père bani ko attribuer à copier ça parce que père a une stratégie bien. Tant amonia comme kola tellement botaki biso ebele, a komi copier sa famille na famille le pangu. Bana libumu bazo ki chance bazo na ba salongo na ba zone ki chassa na ba bandal na ba komi na Kalamu biso to zwaki na biso chance to ke na ba commune wana e couper ça mais attends quand vous parlez voilà. Les chance toi ça peut subir na limiter les chances aux une non ils a chance par rapport ya ba valeur ya ma pas aussi je parle bien donc e couper ça biso mais
Tant ça ba attribution ezate ba mapango moko edoka. Do ba mapango moko azali ko somba nde na bia zaki azo sala azali na immobilier. Azali ko investir na immobilier. Do le pango déjà tongi bien aki ko pesa biso. Après nande nzamba zwaki molimo na ya kende. Le pango ngo pe lelo les groupes des individus, des associations, des malfaiteurs en bande organisée familiale, bateka ngo pe Itekamanago et comme station. Mais ce qui est plus important, en 2008, na Sombaka Ndakunanga, na commune P à Ngaba, na veni université Rikanyo Kalmeo 3 bis, na l'USA Batuya église. C'est pour cela que pesanga fierté ya koti kalakaka mwana ya commune Yangaba. Toi ce qui dit là. Donc, si je comprends aujourd'hui, famille Nzongo, il y a les Bomunabino, Bozan, le Pango, Sousuna. Non, pour la vérité, tout ça, Sousuna, le Pango familial. Mais ce qui est bien, Bissonio, so, Serna, Bisso, ya mi balen, Zambe, pas, Zoa, Moli, Monek, que son âme repose à paix, à Somba, Penangaba, na Ri, Kibunda. A Soma Nangaba, Ngape, na Somba, Nangaba. Mais, grand frère Nanga, Moussoussoupe, à Somba le pangu na makala, mais dans le bon sens vraiment le pangu familial penda biso na libota na biso ezarasute parce que famille ba donc sango quoi. Famille quand vous parlez de famille c'est qui? Bon si je parle de la famille mes frères et ma sœur. Je pose un nom non parce que ma sœur pe o a contribué à na vente ya palais wana nzambe pa zwa molimo na ye. Sœur na biso ami balé. Sœur Jeanne, une femme d'affaires, Zambazwa Mouli Monek, que son âme repose en paix. Bango batu batekakina ba grand frère Moussoussou. Donc, batekala bango quoi, et comme station, on peut rien faire. Voilà, Didier Nzongo Mokonzangaba. Didier Nzongo, obeta masolo mingi yangaba, obeta masolo mingi do betipe ya makala ya poto. Mais pourquoi pas expliquer Rabiso ndenge poza na Angola? On va en Angola, aussi car moi la mon copine en Angola. En tout cas, Bozara n'a pas de formation beaucoup. Merci beaucoup, ma sœur, Madame Gloria Olangi, Megastar. Dans l'émission, l'invité parle dans la chaîne de télévision Image Pro de TV. Donc, Moninga vraiment, Glolangi, j'ai une carrière ou un carrière, bon, on a une carrière français, n'a ngate. Donc déjà, non, à l'époque, non, mais tant en même temps, binobo tangi na ifasi, quoi. Betty des acquis local, Glolangi. Français, ça rappelle non, Betty des acquis local. Tous avez qu'autant manuellement avec des stylos. Mais attention, attendez. C'est le code primaire. Mais aujourd'hui, il fascine Bino, Ista, Inikin, Betty, comme professionnel. Mais ce sont les mêmes professions jusqu'au jour. Non, mais Betty de comme professionnel informatiquement. Non, il bosse toujours ça Betty, dit au solo là. Attends. Stylo localement, national. Attends, voilà. Didier Nzongo Mokonzangaba. Formation, c'est l'école primaire. Non, mais c'est ça que je t'ai dit. Donc, c'est l'école primaire, mais si tu es à l'université, tu as non, l'université, l'examen, tu français, non, tu es français, tu as localement, national, cela veut dire Bastilo, Kokomamelo. Betty de commis informatique. Non, et commis informatiquement, logiciellement et amélioré. Même les lots, même yo, ce besoin na ifasinga la zone na ista, to koki kozana mindondo. Parce que mindondo par rapport à quoi? Parce que le même même syllabus c'est on a juste non mais évoluer même professeur évoluer informatiquement les lots bazo tanga na ordinateur. Bon, biso époque na biso na ista et ça qui était. Donc pour na biso Glolangi na vraiment na carrière père azé na l'arme na lukalar. Donc tant qu'on a eu diplôme nanga na ba âge soka ba 19 ans comme ça nga wana na ke braza ko lukala braza na TKP ba mai mais mari papa na non na TKP ba mai na TKP pétrole o akingongolo. Pourquoi? Na bouli sape kicker na bouli sape ba vélo même papa directeur parce que les points parce que mère na biso luzolo mungilu Nzambe pas zwa molimo na ye, que son âme repose à paix, père paix, que son âme repose à paix. Mère azaka moi si à liboso.
Moi c'est liboso à père. Ba utaka na bango na ba village kuna côté ya ba neti toza ba Besingombe ba akakin. Tangu ba ye ba bandi pe ba faire nango et aka ko sala masiko yo l'un des membres de notre famille. Moi, je mukolo na ko tanga kombo te pour na secret professionnel. A salaka deli ya ko izwa coffre fort ya père coffre fort au père alors tia ba fokolo ye azwaka yango et fait azwaka yango akenda kanango na ba kanda wana sikoyo père aki ko boya mère. Ce qu'on a biso ba Congo soki père aboyi mère akendaka na bana. Ozo comprendre mère akenda na bana, c'est là où mère na biso akendaki na ngai na petit frère nanga arata oyebi bien na ma sœur maman Pauline Nzongo nzambe pazwa molimo na que son âme repose en paix na sœur nanga msu Colette Nzongo yepe nzamba zwa molimo na que son âme repose en paix na sœur nanga mususu Odette Nzongo maman na Laetitia Nzongo watekaka na Château Rouge tokendaka na yedo tokendaka neti 4. Voilà, mais ba misusu batika ke pas père. Donc effet tokendaka wana donc tellement biso zaki mikeglo olangi to zanga ka affection moko ya père. Ozo comprendre parce que tant toke siko e koma ki mère muto azaki ko sale la biso suivi. Tozai ba mike mais effet tozo ko la père azoyi ate. Ozo comprendre to manka ki ba affection na c'est pour ça ki mère na biso kaka ne ba benganye na liba na biso a comme pe ko lukalar na inzaola zo teka ba madesu ba mbinzo aza ko s'occuper na ba étude na biso mais c'est ko biso pour peno ki no senga père là Gloria Otomona kaka bambule belé bomona na kate bo kolina été c'est pour ça pe ngai pour ça ki ngai pe na luka nde na bi ba braza côté ka ba pétrole tant siko na ba 94 ou 15 tant bangola et bandi batu bazo kende bazo zwa ba diamant ngape na tiaki mutu na kei mais na kenda ki kota ngolo ya balunda. Tant pe na kenzamba pambola kinga na zwaki diamant nanga parce que na ngola nzai la vari bato bazao tamiser ba muchanga ya l'état na zwaka pe diamant nanga ya bien na bimi na ngoti Luanda na saki soki 2 semaines après na ki na teka pe diamant nanga na ba 80,000 imagine toi d'aller 80,000 dollars na mana diamant bien tant na teki na sombi BMW na sapa avant que nous ayons changé na sali bureau d'échange nanga c'est un bureau d'échange qui fait la aux amis kanamo ils a légalisé na sali bureau d'échange na sombi BMW nangai donc mais yo po yebi glolangi il faut que la diamètre a rondé ya pungu après ba problème et landinga mwanda mbalo pango na teki BMW doki banyongo tie sengaki ba serba longolanga na ya mais soki pe na yaka na nga potote l'air musupe avenir na nga zabe parce que et pourquoi nazo ça l'échange chance nazwaki nazai ko collaborer na kulutu na nga nzamba zwa molimo na que son âme repose à paix Igo Tanzambi tozai ko collaborer et azo pesanga ba franc congolais ngala somba ka dollar na ko sous chance net biso za na ngaba wana na kozwa chance ya ko sa relation na papa Mundabi que son âme aussi repose à Pazaka azaka directeur azaka simple travailler n'inter mais ko comme directeur et phase ko za na rigini azaka ko changer mo e pa na nga yesu so ko pesanga ba masolo ba franc nga soki na ba dollar nazo ke na ngazo pesanga ba franc congolais na bi ko sous chance na vie na nga mombo vie lo mata na ebite sozo e ba vie mona kingabwa do mata zaki na ba bateau vie on a pena a memanga to ces relations na limité Alexa kanga pena chambre boy tala ba franc congolais bi dollar to ko ya nango yelanga donc nazo ki pena chance moko bien mais et senga ki kaka poto tant pe na poto
récit pe ekei mais nazonga na question moko tuninga lobi ya mwana na Angola bon wana ezalaki nango kaka na bota na Angola te ba accident de la vie kasi te ntango na bo jeunesse nazalaka na copine moko boyeka ndenge tovivaka toyebana ne na ITC Baumbu parce que na tanga kuna ndenge ezalaka pa na bo jeunesse zemi zemi yoka esengisi ko baya kotika chez biso ntango batie jour baya kotika ye baparent balingaki te quoi balingaki te nga mpe nasalaki délit de fuite na Brazzaville parce que baparent bazalaki mère azalaki ferme azalaki ferme okoyina okobala sikoyo te okova non na mwasi toyebi kaka baparent kala ntango baye kotika ye baparent baboyaki ozo comprendre Gloria baboyaki kozwa responsabilité wana nga mpe nasalaki délit de fuite na Brazza après mwana mwasi yango ntango bayene pa na biso baboyi kozwa ye na ndenge bafamille bazongaki na ye na ndenge akendaki kobota akendani na mwana bangola ntango bakomi bangola mpe kuna mwasi yango mpe nzambe azwaki molimo na ye que son âme repose en paix. Moi, nazalaka ne kaka na Angola quoi. Ya mwasi. Nako dévoiler âge pour na cadre secret familial na secret professionnel. Voilà. Mais nazalaka conscient vraiment que na sentaka bayaka na mwasi wana ba parents baboyaki. C'est pour cela là na sala ki be interview suna ba collègue na bino. Na mekai ko tenter chance parce que Gloire Lang moni ko anga na bana sito abasi eza dangereux parce que ekoyi ko tomber pe un jour moi na ya botina moi na bwa mbutu koti na ba famille c'est pour cela nga moko na bimisa dossier wana na mikaka ko sala ba démarche soki vraiment ezalaka vrai netinga na za conscient mukolo moi na koyoka message soki aye na kokotisa ye na ba bien nanga na s'occuper na suivi na par rapport ya âge azanango jusqu'à la fin quoi. Toi ça qui dit là. Voilà Didier Nzongo, vous avez parlé, vous avez une fille hein, si je comprends c'est vraiment votre fille Azama Kilana yo. Maintenant je voulais savoir na mambo ezoleka na kati ya famille na Didier Nzongo comment na ke yona ba nièce na yo vraiment propre oyo maman na bango pe ya sonam tozana ba kinto ka déjà comme maman ministre comme ya maman Pauline bolingi mamba famille ba to mingi parce que na ona oyaka na ona réseaux sociaux oyoka ka soni zeta koyaka kofingaka mobala botsaba mona na yo nièce na vraiment propre te falo ba mobali oyo abala nièce na yo pa botsaye voilà zelanga na poser ba question na ngayo mtu répondre tant que kana te faut bengaka aimer l'alliance individu de mon collègue bon alibala tu n'as pas honte tant que oncle moko bondo lobi que famille bien bokola bien ozape mona poto koyaka kofinga ko emiliaka famille na réseau surtout chaque jour ko senga mbongo alibala na monde batu botu moto eza soni pone skama poli nzonga na sama bele. Donc toi ça qui dit là l'éternel toi ça qui dit là madame Gloire Lang omoni nazo bengo journaliste c'était na bengo ni animatrice ni chroniqueuse ni présentatrice parce que na komi kokota déjà ba doute ya ba compétence na ba qualité professionnelle journalistique Nabino, voilà. Donc, avant la question, je salue d'abord Massananga Zéphirin Moulin volé kamikaze de Japan na Switzerland. Massananga Zéphirin Moulin volé kamikaze de Japan na Switzerland. Yoje Loko Pamba. Beaucoup de toi ça qui dit là aussi à ce qui concerne bas soutien moralement, physiquement, focoloma. Na restaurant Mbutalombi appelé PDG Mbutalombi alingali angolo alia kobali boke nzoko même ngano koluka mindono te restaurant chez Mbutalombi na Château Rouge il y a les PDG Mbutalombi. Donc Gloire Lang normalement question no tuninga normal naza vraiment na envie amour ou sentiment qu'on répond parce que dans le bas qui le dossier est close. Et comme close. Voilà parce que ce qui dans le bas le dossier close. Et comme close. Et comme close. Pourquoi? Parce que tant que le dossier est bandaki même bino bato presse boeda bisoté.
na leka na ba sijon na ba chaîne yo soit télévision ya bino même pas na yo awa na leka tenga na mbona dossier na te oyambanga peut-être obosani na dossier likambo ya famille ofinga bozwela biso solution te les mêmes individus fugitifs oyo zotanga quel individu oyo zotanga wana oyo zotanga wana pas ofinga email ya mais attendez madame attendez est-ce que le mot individu c'est une incite tant on benga meso zotanga non mais kasi na tuni te gloria mais on a respect ya moni na komi ko longola no mais ba inéligibilité journalistique s'il vous plaît mokonzanga ba on a respect à la personne on a respect na ngamo européen vous pouvez pas traiter non mais kasi yango benga na tuni est-ce que mon individu c'est une incite ou pas tengam na poser ba question voilà donc je t'explique avant de continuer mon individu ça veut dire quoi cela veut dire la personne que tu n'aimes pas ou la personne que tu connais pas son identité. C'est pas une incite. Identité, voilà. Donc cet individu fugitif, il y a maloukou, il y a kabessa foulidou, il y a langue de merde. Aleke pa na bino bobangaka kotuni ba question na mais bo profitez pas nanga te po abeta masolo musique abeta masolo familial te chez moi na yambai abeta masolo musique mais kasi yango zo mona nazo ko insisté na komi kolongwa ba inéligibilité journalistique quand moi je na bino parce que vous avez peur de poser des questions non moi j'ai peur de personne des questions d'improvisionnement voilà Aimé l'alias aucun jour même bébé senzo ngana makambo wana na télévision yo muto ya kanango na kito vandi Aimé l'alias aloba makambo ya famille na yete abeta ma solo ya musique mais pourquoi wana yebisio dossier za close yo olingi susu on fait récidive na ba question wana venzongo tango ngo za close eza parce que bo solo les dames sous mais avant to exciter ba ba mambo bon voilà pour te troubler ordre public na respect à question na yo les problèmes les dossiers close mais na mekako décortiquer mouké donc yo yebi abalakaye légalement na mairie balata ba baki abotaye bana mibale ba mapasa ya basi na ba mibali azwa pe onyo swalingaki ba titre de séjour ya ba 10 ans ba kwazaro vanda banda ko fele c'est bon mais le problème abale légalement balata ba bac to solo la kati ozo comprendre to saka kinzonzité apesaka ba droit familial ya libala te tangu nazo kataka na décortiquer tangu sera mama poli mama ya cet individu ya moi na biso tant Zamba zu molimo na enga na zu responsabilité ya na zu responsabilité en tant que chef de famille nzongo na zwa kamote na zwa kana makasi parce que le pouvoir ça traîner ndenge za traîner mutu to azaye ko banga ba bokoko banini nga na zui na vandisa tant to comme traiter ba dossier na e ko mona bango to moni bango ezaki kutu demande ya papa ya moi si quoi ozo moi babi ndeni bino botindela biso ba photo ba limousine ba mairie ba mariage moi na lati donc faut que l'automonité to solate cela veut dire moi na ngazaka ya bino moko moni place makambo bandaki ba mandatenga na mona bango na moni bango na kenanda ku to sololi individual obinanga tindela biso lettre to tindi pe lettre famille bazui bazaki respectueux balobi bon c'est bon tokoya soki toye to senga ka binde ba senga ka mbonga libala ba makasu ba bi bon tokoya toko sola kaka toko pesa bino mais toko sa na biso fête parce que fête salamaka moi aussi j'étais dans la fête les lolobi ba boyani voilà tant ba boyani individu ye moko benga lobi mokonzi famille balobi toko pesa sous fokolo wa libate parce que moi si soki ka koyebika makambo ya couple ngano toko yebate siko to sala ndenge nini ko pesa nga ba rendez-vous ebele lelo lobi ba koyate ngana c'est bon na ko benga famille to yebase to sala ba bi bon mama ne pe azalaki mutu munene aida famille yebisa kaka aya kobala bana ngo lelo lobi azo manke biso na respect yango na kotsaki yango na réseaux sociaux peut-être koki ko sala bango père
mais ça là na bango pe bangisa bango te voilà yo makambu ya famille on a réseaux sociaux te pona respect à grande sœur na yo wala ki le pas les compter mais yango la uti ko ebiso pona ya na réseaux sociaux fa bo suka nango kana famille parce que makabi yo respect na télévision te c'était en privé mais pourquoi yo ya nango na réseaux sociaux na réseaux sociaux parce que cet individu fugitif azalaki ouverte tous ozokate na kendati na ndaku na zo adresse na bango na tinde bango lettre na boîte aux lettres Gloire Langi bazui omoni photo respectaka ba parole tangu nga na zoloba makamwa eza close api na ndo sa close na on a cimetière parce que nazaki mandaté na les deux familles famille à papa ya mwasi na famille na so parce que ba koma ko akize biso ke to balisa mwana bango biso moko to lia fokolo parce que Gloire Langi omoni biso na bi ekolo note me biso toza ba Congo neti biso na ba Congo par exemple au botina mwana na biso ozo comprendre so botina mwana na biso ce qui par exemple mwana wana moi si wana mwana biso wana par exemple akufi to ko peso bana ndengwate il faut bala bana donc dossier na bango pona kene mulaite ezaka biso famille ba manatenga poto to norifier mwana biso aza na valer Gloire Langi aza na lokumuzela parce que moni lelo na peut exemple moko oko zaloza mwasi na nga ou neni na bité limbisanga soki to linga na so yaka to vanda to boti esili so esili si nango mais fait soki nga na memi na mairie sans na contacter famille no et ko kozala de lui parce qu'avant ok na mairie ba ça kana nous civil mais civil et salamate tant on a tie ba menace na mais mairie en wana civil te ko solo là avant que na mairie ba mona ka famille vrai ou faux Didier Nzongo denga suki na zo ba mabe mama yoka Didier Nzongo te zela yo mukoko bala donc ba ko memo na mairie ça mobile wa mona famille s'il vous plaît on a to solo là voilà fire basket Didier Nzongo to lo ba bien famille a BBC a papa na e etinzo e mandaté mandata ko to ke na cimetière ki no mambo ba na cimetière ba mandata ki nga poto to yeba e bandaki ndenge nini bango ba ke na mairie ko ba na légalement sans famille vanda yango nazo ba tango pe na moni bango alobia so na famille ba lobi to tinda lettre to tindi ba répondre biso pe respectement to koya ti ba kabwani ba vandi lelo lobi to zotsa ba menace dernier carte ye moko ebisenga biso ki to kemamba wengi wana to zongi to koya to silana Didenzo sko kasi voilà après il y a lingi na bisouté après ko na ngina tunelo bozana bane belé na famille pourquoi ka bokama na bibi une bonne question. Na famille na biso ba tout bazawa leti asi abala soki to kanga makana ye parce que ye aza ndona na famille na biso ndona cela veut dire quoi omoni biso famille na sonde to botama 10 donc eza bana nanga eza bana bandiko na nyos oya mwasi oya ko bala liboso so na nanga bien oya ko bala liboso soki libala ne ke bien cela veut dire c'est le coutume na biso et ko fungolela bana biso nyoso ya basi mama na ye mama Pauline c'est ma sœur donc ngaye pa mwana ye nazaneti noko donc c'est le coutume na biso soki ye neti abali même mère naza droit olia fokolote biso ba noko ba tata mwasi ba tokolia fokolo donc pona kende mulaite tonga kaka mwana biso azalo norifié parce que abalaki même moi-même j'étais là dans la mairie azalo norifié ne lembo mo bweneti ba boya nizo simbate et c'est que cet individu est fugitif ya mobile na ye abala tabana poto za ata na respect voilà Didier Nzongo mokonzanga batango lo babo ma Pauline Nzongo pe asona makenda est-ce que na kimi mambo yo sala donc comment traumatiser bana na ye non yo ko traumatiser bana bandeko na ye non eza traumatisme te eza ba droit familial mais ba droit on fait en privé on peut pas faire mais na lobi Gloire Langi yo za mona poto ça mambo ba ta biso te maman na biso de
de 2004 si le 2024 ça fait combien 20 ans. Ça fait 15 ans. 15 années tu vas traiter dossier. Mais tu connais mais c'est GG mon tété là. Attendez là si ça. Parce que mon problème na bino ezanini. Soki neko moko boye. Aida ki famille ou neko moko boye. Abengisa famille na poto ou neko moko boye. Azaki soki ndenge nini. Donc bana na ye. Bazana doit qu'on respecter ba noko na batata moi cité. Donc c'est la donc deux bana na ye. Ba koyi ko kende ko bala. Ça ba noko ba lia droit na bango. Ça se passe pas comme ça. Le respect c'est réciproque. Non ça se passe pas comme ça. Le respect c'est réciproque. Ouais. Bana ba les kaka ba parents l'autorité parentale té. Ce qui moi na komi ko dominer yo na autorité parentale, cela veut dire bois ba parents moko fouti. Voilà. Donc na mukuse pourquoi na émission dès les débits les dossiers est close. To sengi to lembi. Dan kaki na continuer sous be fort na motiver bango ayata ko bala bana pour protéger bana et gloire langi. Parce que nous sommes dans le monde lelo, ce que sali batu mabe, okoki ko futa de génération en génération. Tant que problème est comme mata moi grave boye, na ba live, moi-même j'étais dans les lives. Mais écoutez-moi, tengaite, wana ba grand frère. Moi c'est moi fafa. Na finga ki parce que yepé a finga ki nga a dokelenga na dokela ki. Ta reconnaissant vers maman pour nous. Bon voilà, très bien, hier ça siko. Reconnaissance à on a maman Pauline na ba na expliquer il fallait à la comment s'il vous plaît. Comment connaissance que bon gérer ma kamota ka pour la maman na bino ya na bino la maman voilà elle la kabino nzela ya poto voilà grâce na bino tout de bo se retrouver ayo ba ndisa yo et pande comment voilà mais bi ko ko traiter bana na ko sambu sabango na mais na lobi e do langi yo fungoli porte c'est comme si na niveau ya koloba di denzongo ke bozo boyebi type souffrance to zara bando mais ba yebi ngo lia bango bana na lobi no famille nzongo bango nyoso ba yebi ke famille na biso la fa mama to bandi kalate manini zo ko simba te famille ezo sala pardon ezo sala kande ça donc gloire olangi omoni tous les membres de la famille na biso ba yebi ke famille nzongo c'est une famille dangereuse. Famille dangereuse na kindoki. Mais kasi yo kate, c'est une famille dangereuse. La coutume existe. Moi na moko akoye ko dépasser biso mutute. Voilà. Ba reconnaissance obino woni bo obligé biso parce que maman na bango asala ki boye pona biso parce que maman na bango asala ki boye pona biso. C'est pas ça gloire olangi. Maman na bango asala ki ba bien fait pona biso. Pona biso. Mais maman na bango déjà na ici nazo biso azana droite ya kolia mbongo liba na ye maman na bango azaki na droite landa ngabie akende ko balisa mwana ye sans famille maman na bango pe akolinga tina bomo na yo traiter mwana na nengo komi ko traiter bango lelo mais na lobi ceux qui na traiter ndengwana parce que ba respecter ba droit familial de la coutume té mutu moko ta kolinga go langi individu mo ayazu mwana ya mwasi akobali na mairie légalement après ce qu'ils ont zité ba solité donc poto kene mindondo té dossier wana tolobaki déjà na lobaki eza close peut-être so tunga kutu pourquoi eza close pourquoi eza close. Voilà. Moi, nabiso moko aleki na ba télévision à lobby. Déjà, j'appartiens pas à la famille Nzongo. Ah oui. Mais yo kangati. Nazaka na famille Nzongo te. Batu benga balia foko nanga libala esi bakufa. Papa nanga na mama nanga. Bino bozana droit ya kolia foko nanga te. Bo respecter mobile nanga, aboti nanga bana, abalinga, le plus grave. Ngamu tunapeki ça. Cet individu a fugitif. Ya mobile nanga apé sabino fokolo wana ya libala te. Toko respecter parole ne ou pas. Bon respecter parce que moko asa mokolo ntoto. A solution. Abimi juge. Tangu ya lobi bongo.
t'es pas tellement pas protégé banana parce que yo comment qui ça kokota na ndako nazo comprendre vraiment nazo comprendre donc yo ça contre nga OK falo za la 50-50 nga pe nazo tuna yo mukoko bota mwana mwasi okosepela individu mo fugitif amemie na mairie mutu mota osepela na ngo mais ma sœur to solola ko osepela na ta yo pe na zabongo osepete mwana na mwasi yo ibi makambo esalami. Et ça va délit familial. Et pour qui coûte bano abisom soit basi ba balité cher. Si ko poala écoutez ba ngo chango votre rolo baké. Oui. Ce qui BBC a télémaki parce que mon aki yo lingo mais à télémi aussi bana na ye. Pour baki ke kindokeza to ça. Na yoka biso na ba Congo ezaboy. Omoni bana ya bande konanga basi. Na ça na pouvoir. Koleka bango ba para na ba Congo soza ba bato ba Congo na nenga coutume mais ça chrétien mais si ko soki bozo ya coutume ça sert à rien ma femme ma sœur mais na lobi pour kindoki et kotate na mambo coutume wana s'il y a des choses il faut traiter boto so la sko glo langi au bal moi na biso na mairie ozwa pe lettre olobi opesa fokolo boboani olobi opesa te voilà to proposer pour protéger bana wana balabana ezaka ke lembo symbole oyoka na te famille mo bako balabana on a besoin de toka que on a besoin beaucoup la oboto la BBC code na makasi pour comprendre que yé ana naturel eza makambo wana ba kodia te kodia bazwa kango na makasi te kodia za ka bonne foi volonté ba pesa on est bandelobi na ngaki ozwa na makasi te na chef of famille chef of famille nazwa makasi tala glo langi s'il vous plaît ezato ba makambo ba kodia biso to ngeka famille moi na biso ozo katena na loba azala honorifié abalaki mobala bo pesa fokolo totali ba bien fondé yo zoloba ya mama salaki bo to bomi to proposer yaka ko bala bana. Voilà. Tant que moi na azui ba décision le plus dur. Oui. À lobby. To vu to qui décision na a fait ko trahi biso. To zui be chèque na ba défaite familiale devant le public. Mais to zui be chèque na ba défaite pas spirituellement. Oh. Yango tobi dossier close. Mais dossier close ango. Est-ce que to tiki na motema malamu ou na motema mabe tout ça qui dit là voilà au tiki na motema mabe na motema malamu poser ko question moi vous connaissez monsieur GG Motete là mais si abotana ndeko na oyo ozaka okumba akufara GG Motete la bota non glo langi omoni ba makambo famille c'est très compliqué même yone ozawa peut-être boza ba problème familial na bino koleka ya biso bozomona nga naza makila libata basalelaka budete omoni fe na lobaki dossier za close na ningi suko kota na ba dossier te parce que ko poussenga na récidiver na zonge la suite dossier parce que nga déjà ndé nazabo na comme chef de famille on les parfois sa vie donc naza chef na bango donc naza pe mutu ba pesa nga confiance à 100% parce que je change naza motema mabe penda naza kandokia mwasi na limbi sarate donc naza ndokia mwasi donc soki na tiki likambo to tika parce que ko tika likambo eza famille côté à papa na ye na biso balobi mokonzi tant mwana biso ye moko a trahi biso azui ba décision akokaki kozwa te tika d'accord close na tiki mais soko lobi so memanga mais c'est GG Motete là je connais pas donc na ko reconnaître que mbongo ndeko na akufa ibimaka non ngai nazo respecter ba décision ya mwana kasi yokate omoni so to kota ba makambo famille cela veut dire ba décision wana zwaki na rozala fautif parce que ba dossier familial c'est trop long à décortiquer et ko yako senga ba secret mususu familial o e bon mama ba makambo kili voilà et ko zongi sabiso kaka dans l'arrière non en tout cas Glo langi na ebisio dossier familial pour l'instant c'est close. On a expliqué kaka moi muke wana bango biso to tiki muko bango ba ko monake
soki babala naki voilà soki kobala na bapesaka mbongo c'est important bakosala soki babaka bana bakosala basala te je m'en fous mais bona si ça ya capital na ebisio tozwi be chèque ba humiliation tina butu familial tina butu nazondima familial abeti no tina butu hein loba ndenge olingi tozwa ngo publiquement mais pas spirituellement totiki les dossiers close est-ce que totiki na ndenge malamu ou na ndenge ya mabe voilà. Tout ça qui dit là merci beaucoup vous avez eu posé na banati vous avez bana combien nazana bana oh ya poto Angola te baza combien non nazana bana 4 misatu ya mibali moko ya mwasi ouais soki ba sali bana no makambo ozo déclarer bongo eza je te dis écoute-moi bien nabi sarabana nga soki nga na discuter na bandeko nanga vous avez pas droit ya kokota yo protéger bana na yo te yo kané nabi sarabango ça c'est un soki okoti nga nazo bundana ndeko nanga quelque soit moi si moba atenga na se yo za na droite o balolo tanga na likolo ye na se je préfère il faut ya oluka attente au pekisa voilà soki bino bananga bozo manqué ba grand frère nanga bozo manqué ba tata leki ba tata mwasi ba grand frère ba sœur nanga vous êtes maudits voilà ils sont maudits merci nayibi sarabango merci Didier zela yasuka mwana nga mwasi ndenga zawana nayibi sakaye elle a 16 ans vino ndenge zan comme on dépense pour toi pour étudier à la fin de tes études il faut au bala maga tu na potaka na sa coutume. Mais c'est obligé, c'est obligé. Imagine-toi si quoi moi nanga yo ande na moi nanga betio. Moi nanga papa betio ndeko nanga. Auza modité. Tu sais famille sur maman les alors tes potes aux en ba respect. Bon voilà, biso ça. Donc biso peut-être des erreurs moko dès le début. Ya bana biso to sala ki suivité. To edika ki bana te. Oyebi ke na famille na biso e salama. L'un ya moi na biso moko. A beta noko des fois na ko tanga ba kombote. Est-ce que c'est normal? Les problèmes na famille na biso bana bazana respecter. Donc moi na nyoso nga za autorité parentale. A le kabiso. Donc ko ke no bala na ye, ba noko bazate ba tata moi si bazate, ako sa na ye. Je suis pas dedans, voilà. Mon konzanga bobi kenzamba isisara. Mais si aux chrétiens? Mais si église né catholique. Ah, mais on croit trop mine na kindoka famille. Non, la coutume c'est la coutume. D'accord. Chez nous c'est comme ça. C'est comme au teki lo panga famille yomoko saba membre msusu wa famille baeba okufa. D'accord, merci beaucoup. Voilà, tout ça qui dit là. Mais Didier Nzongo, papa Koko Nzongo akufa? Papa akufa. Yende Koko Nzongo. Papa nangai, papa Nzongo. Wazali mo pembe boazali pembe ye. Papa uyoko yebete bozaki banamike. C'est là que c'est malembe malembe. Que son âme repose en paix. Azandenge ni sobe. Hein? Koko Nzongo. Azaki mo pembe boye. Et sobe, maman est sobe. Leki a père. Ma Catherine, toi ben ya Catherine. Nzambe pas zwa molimo na que son âme repose en paix. Parce que phénomène ne sobe ande quoi? Te la tuni pona Koko Nzongo. Azaki pembe boye. Te père azaki pembe makate ba pembe ka bato mbongo hein. Ba tenti ka bino chocolat. Non, ça date un peu, ça date dans les dizaines d'années. 2009. Je me rappelle plus. Papa, akufa, maman pe akufa, biso pe to da bon. Si vraiment la personne je parle. Voilà. Oui, que tant vous déclaré mbongo ya libala ndongo lo bapa ya Emile alias. C'est que famille pe bola, il faut déclarer mbongo pa na bino. Famille bola po esobe pa botisi Nadine bola bana 4. Voilà. To basenga mbongo libala komara bitumba. Basenga bino pe mbongo ya libala komara ba problème. En tout cas, ngai na habité Nadine Bola. Déjà c'est une femme, je respecte beaucoup. C'est une femme à fungwe la paix. Ndekona biso la die so benzongo phénomène. 4 na césarienne. Ba boti pe bana 4. Moko akufa etikala. Voilà. Donc moi de ma part et so beninga za wana pe na ebisaka ye avant te tozai na ye. Biso toyeba ke mwasi oyo ya kobala ye. Te Nadine na bana na ya comment? Voilà, ya wana zoba.
moi de papa bazaki neti ya kato vanda ndenge zalaka ba boti bas baseng batinda ka baseng na pe bobala tant Michael akufi baseng ka pe bobala ya ona zo ezaka bitumbe bimakana ngala zaki na poto ba bazaki ki bola ki na ngona réseau sauter non soki famille Nadine ba obligaki et sobe abala e bazalaki na raison mais ba ya na ngona réseau sauter je sais pas yoka neti et sobe a bala Nadine te a botani bana normalement dans la logique des choses et sobe mkwarozana ban pour sa bana wana il faut abala bana wana na famille mais makelele oyo famille paix à son nom papa docteur Artuko Kufa docteur Artuko Kufa atika kozwa libala te papa ya Nadine akufa ka pepe ya sona mais zaka na 109 azwa mbonga libala te soki ba pesaka et sobe lettre ah oui Alex en famille kin abala été te abala te mais le problème est sobe na Nadine za yakato vanda mamande na biboboti mais oya biso tata ko bala pe bala yoka mama yoka s'il vous plaît oya biso te mais yoka oya biso ba kena mairie tout sur la gloria que ça va réalité poto non mais ça derrière le plus grave ba kena mairie ba balani sa famille tout solo là c'est un délit voilà et sobenenga zawana mukwa kozana posa bana ye na famille na bakendara déjà kuna na ebisio akobala bana wana soki abali bango te ça va lui coûter cher omoni makambo yo lobby o biso to sali na ndona tozo réclamer pour ça le norifier c'est pareil na koyi ko sango na mwana nanga na mwana rata na mwana mututu il y a pas de nini oh boy bana tout ça la mwana ote pas mwana yo sa papa il faut ba non konde yo ça on ta ke non te bango de toute façon mwana nga ko bana ndenge nini akende ko bala sans biso to yeba oh mais moi je me rappelle papa j'ai le bibango ba yeba ki maman Pauline pa yeba ki na lobi gloria te yoka te mama yoka peut-être une époque wana ma famille nous faisons beaucoup des erreurs peut-être to linga kaka ndeni bana baninga bazobala ozo comprendre yanga zobala te na bali saka peut-être to aider individuel zo mukanda ba makambu kiliki mais moi sinae mais c'est des erreurs moi sinae glo la ndengo zaboye ko sala kere to loba na longo na famille maman nanga na zana mutu te na tia nzambe ndengo zawa même on néglige famille ma sœur. Moi j'ai la famille de mon père. Un jour. J'ai la famille de mon père dans ma famille maman n'a cause de devant parce que ma famille papa biso ba tete la marambo et les karaté ba moi. Nazo ba biso na ba Congo. Bino ba kindo bi ozana ba kindo. Voilà, même na bino na biso ma sœur ne ozana. Tu te sens bien à l'aise là. Mais les jours aux Walikambu, ma sœur okozaka na pour sa famille c'est très important parce que na suka didenzo est-ce que les loro ikotala bibi shina miso pe boyi c'est que moi on ngana lingaka yo parce que la kisi ki muté na lingaka ite to solo la raté bana makambo parce que mais oui en plus j'ai eu raison elle-même elle a confirmé oui mais que ce qui coûte totali. Aujourd'hui, je peux donner cette raison à cet individu fugitif. Yamouba n'a coupé ses raisons. Tout n'a pas pourquoi. Parce que mon moi, on a besoin à lobby. Yé tapé qui ça y est. Donc cela veut dire, ce qui a péki ça a été. Mais cet individu de fugitif, Anga qui a payé sa biso, faut quoi alibala ou Anga qui abala bana, ko bala bana gloria, toujours là qui ça y est, pour protéger bana y. Mais vous pouvez pas que ça on dengo kenango, il y a des. Mais maman, tout sur la code de 2004, 24 ans, t'as là gloria, nga la ko sarate na tambola raboui. Na sala ba négociation, to pesa ne ba rendez-vous kili a vandi sanga kangite. Maman, si vous avez besoin symbole on passe ça. Non. Biso to tiki na biso. Yondo tipo yo mutozaki olandela ngo trop. Famille. Ba bimisa ki oliboso. Mais kasi te nazaki mandaté. OK. Yo kasi papa nyonga boti mwana e Gloria a bali na mairie à lati voile. Merci beaucoup. Allez l'autre côté. Donc yango moni na ntango no baki close. Yango na changé nos systèmes.
ba dossier familial boy. Merci beaucoup. Ça sert à rien toi quand on va place ça conseil parce que to fingami to zibari baba ki solo bicha soli kamba beta yo. Mais les lots sont azuli kambu mutako menacer ngazate parce que eux même ils sont fautifs. Tu yom to kanisa pe na ba balingara e. Mais bozo lingi mais na bana ne ba koli. Bozo lingi mais bozo t'a une erreur. Bozo t'a sende mo ki leta mo la raté. Ne pas à la télé. Bozo t'a sende mo ki leta mo raté ah leki nanga ya nanga hein babala yo apesa mo ba parce que moni ko bala ba neza protection pour muna ako bo yo mo so protéger moi noté nani o protéger moi na o moni makambo nga na sali boy mais moi nanga moi si soka kena berer ba ko meme boy na ebisa me ba nanga nga na ba bien na kongo mapangu glo langi na souhaité Moukona Rosate, famille ba droit il y a 25%. Ce qui pèse à 3, vous avez un droit pour ça peut bande konanga moko parce que ça y a binoté bino vous avez héritage. Voilà Didenzo Mokonanga ba. Tout ça qui dit là. Merci beaucoup, nous sommes pas arrivés à la fin. Où rentrons le 15 février. Bongi ça. Mais oyebi ke bino ba makambu bozolo ba. Cet individu fugitif Théo Erason. Les conseils c'était déjà annulé, ça fait 1 mois. Non, t'es le couta. Le 15 février conseil. Les concerts c'était annulé. Naïcho concert est déjà annulé. C'est bien aussi d'informer public vraiment bah arrêter Kosomba. Non, bah billet. Non. Bah arrêter Kosomba bah billet parce que les concerts. Je te permets pas. Mais tu m'as posé la question. Annulé en haut parce que le 15 février. Est-ce que tu sais que cet individu fugitif il me doit? Mais t'es donc on n'a pas annulé le concert, on va que concert. Il me doit. Naïbi Saraye. Nakosa toujours derrière yé. Ndenge mon collègue l'artiste MCC Loa Lobaka. Soko le bilo kwa mboa. Mais dis Denzo Salambango qui partout la famille na yo pas musicien mais non. Nalobi c'est mon opinion. Oya koya eya. Vous tous vous êtes au courant cet individu fugitif il me doit na pesa ka bambongo ba bien na demi-dé aimbanga nzemba momba aimbanga te eza délité. Mais c'est un délit. Tant que ça rembourse ça là. Il y avait témoin. Il y avait témoin. Lenny Bides. Je te dis Oekoya Eya, le concert est annulé. Na kendaka Kisasa. Si me ramène des menaces à Kisasa, déjà on a peine à la relation. J'assumerai. Ce qui a ya wa meminga na menace. J'ai pas aux menaces. Même 5 batuba kana. Ba maboko même 5 mindoki bima ekobima. Concert c'est annulé parce que ba pesaka ba producteur ne ba saka usage de faux. Ba falsifia. Ba chèque de banque. Bah pesa ba chèque de banque il y a faux ça c'est un D bah sousonaki bango bah imprimaki plusieurs faux billets oh ils ont teka na balabala ce qui n'a pas conseil annulé c'est mon opinion. Voilà, est-ce que vous assirez? Il y a cet individu fugitif. Non. Il y a Weranson, concert le 15 février, c'est confirmé. Et l'artiste Weranson a confirmé, invité le 15 février. Je vais vous prouver que l'artiste est Fali Ndoki, il y a moi concert dans le Stade de France. Donc, voilà. Donc, bon. Pour Fali Poupa, là, c'est confirmé. L'artiste est musicien, compétent, qualifié, professionnel, international, mondial. Il va jouer au Stade de France. Bientôt, il va annoncer la date. Moi, je te dis, problème yanga, na cet individu fugitif de Weraso, ce que c'est Mouta Koufa, parce qu'il me doit. Il y a un héritier qui n'a pas raison. Non. À qui t'enga la podium te. Moi je m'attendais pas. J'étais dans le podium. Bah pesinga ordre na mata. Nazala qui va singa mokonzi. Va faire plaisir à ton frère. Après bah décalage, yé mo quoi confirmer qui. Glo lang mo na mokito ça na ma bête. Parce que la jalousie m'a placé même en sorcellerie même en kindoki. Ce qu'on devoir mutu. Ngai do de ma part na zana. Oh. Oui, mais la menace de mort, boni na zui. Tant on a nos sacs dans lesquels on a des collègues, on a des conseils annulés. C'est là, oui, on peut savoir combien.
Doulani na loba makambo na pesa wera combien passer on a vu que pesa ba parfum na yebisio soki na tangelo biloko na pesa na d'intérêt lelo ne nazo calculer avec les intérêts mais c'est simple apesa nganda kuna ye ya mbinza ma campagne donc je sais toi le intérêt la kata wera apesa 1 million na ma campagne nzala oh na oui soko ko pesa ngate to négocier to calculer ba fokolo oyo ngana pesa ye avec les intérêts apesa ngamo parce que ndenga la zolo belebo oyebi ke bon to tenter yo lobe ko betanga abida e ko betate soki abeti yeb soki abeti te ngana gagner mais soki abeti yibango na ko landele susu apesa nga ba fokolo na cadre ya promotion. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fête d'Idenzon. Donc, merci beaucoup, Gloro Langi. Donc, message n'a kaka. Donc, public vraiment, oh, bolingaka mon collègue, l'artiste émissien international, professionnel, mondial, Fally Ipupa Aigle. Bientôt, l'artiste, il va annoncer la date de son concert au stade des Martyrs. Stade de France. Pardon, au stade de France. Bon, on a déjà pour na kosomba babillet. Deuxième chose, nazoloba. Public vraiment, Nazane Sengoto Nenge Kaka, mon collègue, l'artiste MC Fally Ipupa Aigle, Nenge affaiblir cet individu fugitif. T'es mon collègue, l'artiste MC, fait rigolo à Chetani. C'est bizarre, cet individu, cette année 2025, Azana date mon côté parce qu'il n'a pas de producteur. Parce que ma concert, lui-même, il était producteur. Ateka ki ba mapango efe ba mapango edimne aza kokoko ba kozwa ba date te donc message yangwana pour finir je salue un concert à faire et donc mais nalobi bino tango yozo ba ko beta c'est une violence à domicile. Yo linga mutu c'est une violence. Quel concert na yatanga quand tu m'aimes pas tu mais nalobi il a raison mais ngana linga ka bango te yango na tuna se poser ba question pourquoi ngana linga ka bango te bango ba linga ka nga. Hein? Même les groupes des individus fugitifs, on a yabaka besa fudidu yaba maluku, yabaka besa granda, yaba langa de merda intitulé bagouloise na bagoulois na linga kabangote. Oh linga ko. Mais mais j'aime les warriors. Pourquoi? Parce que les warriors, c'est des femmes et des hommes compétents, qualifiés, professionnels, éduqués, bien éduqués. Merci. Ça a suivi, il y a Tissenabango. Je salue Massananga Zephyrin Moulin, les kamikades de Japan na Switzerland, Yoji, Eloko, Pamba. Je salue le PDG Moutalombi na restaurant Moutalombi chez Moutalombi na Château Rouge. Oh Ngalia Membe, alia Libata, alia Ngano, alia Moussou, alia même Zoko. Koluka Minonote. Rendez-vous dans le restaurant chez Moutalombi. Il y a le PDG Moutalombi. Je salue toi aussi, Gloria Olangi. Mais Gasta, au monité bande misoti na suka, ngala bengi au journaliste c'était. Na bengi au madame. Parce que na marqué vous tous. Non. Bon, na commis na longo di ba inéligibilité journalistique. Didenzongo tu n'as pas de droit pour te passer un diplôme dans l'université. Non mais bon ça. Na remarqué on dirait bozo sanga ba compétence na ba qualité journalistique. Chez moi ça passe pas. Kende ko ba bato ça voilà plateau pas chez moi. Mais là c'est ko yo linga bengo journaliste na makasi. Je t'ai pas tu peux pas me forcer ma sœur. Qui dit cette émission que vous n'êtes pas des journalistes. Mais vous êtes des chroniqueurs. Mais si on a bien un journaliste de formation. Bon, yo, limbisanga, yo nandimi. Mais bah nous soit vraiment na komi kolongwa ba inéligibilité journalistique parce que même akamuyo zo tunanga. Mukoko ba victime ba koleka okotuna bango te parce que la complexialisation journalistique. Moi je suis ngaza. Oh bozo zanga, toi ça qui dit là. Ngaza la corrompu te.
La question qu'on a posée sur le jour dans Emilia, je pose même question. Voilà, coup d'individu fugitif, j'ai pas besoin de ma caméra. On mélanger tout le monde, mais c'est dizaines d'euros. Mais pourquoi il y a un journaliste? Mais bon, toi tu parles. Attention, madame. Tu parles avec un monsieur licencié dans l'Institut supérieur technique appliqué titulé ISTA en télécommunication. Dans la faculté d'aviation civile. Ah, est-ce que ça l'a moussani? Bamboula, on a sali classe. Gloro Langi. Même Yoso Kogi na ISTA peut-être on a tout kata na maser. Parce que nous on a une facile université il y a journalisme. Mais ce qu'on a lobby à to bandi bien. Ngalo tozo elanine. Parce que ils sont obligés à la bengo journaliste. Pas obligé. Bon, na bengo chroniqueuse. Ngato kitaba ninga na ngato ba collègue na na plateau parce que na lobby boy, na kisi na lobby. Na komi ko ngaba inéligibilité journalistique. Yo ça moussani na poto. Oh na non, mais je ne peux pas dévoiler mon secret professionnel dans la télévision. Non, si tu es banquier, tu es banquier. Non, mais je suis star, je suis célèbre. Ça, on a Château Rouge. Hein? Ça, on a Château Rouge. Non, non, c'est mon quartier. D'accord. J'habite dans les 18e. Merci beaucoup. C'est mon territoire. Merci beaucoup. Donc, je salue mon petit frère Guilain Aratanzo. Il faut apprendre de respecter la presse congolaise. Mais il est éligibilité journalistique. Tout le monde a corrompu, mais c'est Didier Nzongo. Mais non. Merci beaucoup. Mais moi, j'ai la possibilité même de vous corrompre avec des moyens que j'ai. D'accord. Pour le faire, c'est les gens qui pas. Je salue Di Bolondo. C'est moi qui dirige, c'est pas toi. Mais Nalobi, c'est Didier Nzongo. Mais c'est Didier Nzongo. Donc, nous avons changé d'idéologie. Nous sommes arrivés à la fin. Bon, c'est là. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin, Didier Nzongo. Didier Nzongo, nous sommes arrivés à la fin. C'est là. S'il te plaît, tout le respect, je vous dois. Zwana Numbaso, Meka, Zela. Moninga naza professionnel, na sakanakate. Soki bolni moto pela bomona bakisil boko monango. Donc Nabi Gloire Olangi, je répète. On a une grimace au Sangai. Na longoli ba inéligibilité journalistique. Tu vas le faire ce. Mais dis-le comment. Que nous ça n'avons pas bateau ça rabat aventure na plateau pas chez moi. Soit cadeau no yambasu na yaki nango na zoteka. Ça va toquer peut ça rabat. Ezati koton moko. Soki mutu aluki on a likambo. Non, moi je suis une chrétienne. Ah, on est chrétienne hein, ngala za mutabagwa. Donc je salue les PDG Fire Basket. Je salue aussi ma petite sœur pour la plusieurs fois, Madame Gloria Olangi Megastar Mundo Angolo. Nalikolo Alataka 32, Naba Ange 36. Donc taille normale, penda. Yaba fille mannequin. Oh, bato Fokolo Balingaka. Que l'Éternel bénisse et protège notre plus beau pays, la République démocratique du Congo. Toi, ça qui l'a l'Éternel, toi, ça qui l'a public. Merci, Son Excellence. Vive la RDC. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci à tout le monde voilà, qui est branché. Merci beaucoup. Mais Rotia Linzaka, na. Obligé, ngate. N'a qu'obligé parce que il faut. Les obligations. Mais non, mais on l'a invité ceux qui ont la qui wapi ou outi wapi. On lui donne même un na violence journalistique. Donc adoption, c'est la veut dire. Tout ça qui dit là. Voilà. Parce qu'on est obligé de faire journaliste. Obligé de faire presse congolaise. Mais voilà. Si vous, la presse congolaise, voilà. Vous ne respectez pas les gens. On t'a pas manqué du respect, monsieur. Parce que de toutes les façons, on a un diplôme. Non, c'est diplôme naïsta. Mais ce qu'on lit, c'est un diplôme naïsta. Oh, t'as une aviation, t'as un naïsta. Il y a des bien local. Comment t'as un local? Je m'en dis que t'as un local. Dans lobby dans l'époque, mais si des acquis locaux nationaux, parce qu'on faisait dans les stylos. Aujourd'hui, c'est informatiquement. Mais ça, signature, c'est quand la dilembo, la lekinayo. Nayebi ba collègue no tubaza ouais tala tanga wana bango te za ba bilembo lekina vient na yo wana bango osenga sikoyo oui s'il vous plaît la journaliste Gloria Olangi Megastar, est-ce que tu peux mettre ta signature JC bilembo mais comment te tala no mona ba collègue no tubaza te zana lukelo fait no chaque fois na roleka yo ba no signer yo awa. Attention, biko est à 45 000 euros. Et bunga ba rolota mututoa ouais. Ça na date na
Archive kaka etika kaka. On est le 24. Na le kaka et pas petit sœur nanga Gloria Olangi. Donc voilà. Janvier. Ote Kombo 2025. Gloria. Kasi ba collègue no tu bazate. Ezaka ba idoji to sala. Po biso na no to bebanaka. Po même to dokani na lo batala botala na le kaka bana e asignaka wana. Donc que l'Éternel bénisse et protège cette femme. Merci son excellence. Merci beaucoup ya Willy Mouchen, le véritable code Nick et merci à merci à Jojo Ngonda et la taille avantageuse. Je remets Minine c'est parce que plan de Tolové dans Ngaimoko. Jojo Ngonda et la taille avantageuse de bon séjour en Côte d'Ivoire. Merci à toi grand maître choisi ma tata ange adorable, respect à toi grand maître choisi. Merci à Déso la maison privée assure Rima Kabé 31 Victoire à 57. Merci papa Paradis Chiquito je te salue. Merci à Saladette et Tanzamba Bilamba Edi Bolondo. Papa merci beaucoup à Ordi Paris 20. Merci à Passer Samouki de Longue et Jambes, Papi Kaim et les boss Blanchaka, Bang, respect à toi. Yalike Makemo, je te salue. Merci à tous les vôtres de Gloria Olangi. À nous revoir prochainement. Nyon sur Bani Awa et tel kaka. Nakoya na ba licence nanga na émission de l'émission Roya na ba licence. Dans le bien Moro mon compte en Kaba. Merci beaucoup. Donc à moi aussi na limbi sarate. Tout de range messieurs. Merci beaucoup grâce à Kazi. À nous revoir prochainement. Bye bye. Est-ce kangai yoko tutozwaka bizi tonga to bomana ba minduke ngako bima ah mes opinions na ngai bino bokomi contre ngai ah wana po solia mapianga lopango wana ya maka taza na ngwaza na Leni bide sayebi Gloria tozwa photo